Nasi mokili mobimba baotala oyo komi 40e fois nati lokola lwa toucher na personnalité ya boss na biso Koffi Olomide mwana wana nati lokole yo mo Christian Vangoza oyebi oyo komi combien de fois moi ba nati lokole omoni jo ignorant o tanga komboso nati lokole donc esanga pasi pena na taille na ye pamamne nyonso ala na ngwana pena do akomi pena ignorant na ba niveau mombo donc taka mtu bagenda obetetina ba kombata na poto ba betaye ngala mona nati lokole chez bibi ara na mapapa bango faut pas sepelara que ba boteli bino mtu mombo après bino ce que boko modiembela yo kasi lelo place oyo ake koma mukala wana oyebika nga tsa fe na so waze na confusion na plateau na kaka ye comprendre kaka ye wana po mona ke mutana lumière te comment na ba kombata bana poto ba betaye ba vidéo bima po mona ke mutu mwaza malhonnête atambola bien te ka ye moya ka o chacho eza ya Koffi Olomide te après ye mo ote na sala ba jena venanga on comprend pour ça ki mukala wana ezake po basala yo muto yo asali po lelo ya kozwaka mo ba 100 francs na ba mema opoto na bandenge mo donc faut pas salir ba personnalité ba tout mususu et puis ozo utiliser ba terme mo boye ya bien te o benga vers multirécidiviste papa songi papa bitonga tonga au même ici ya moko na sofeta mola na boye ba bêtise les gars trop mon ava mutu mo utenir parler na ye place pas vanda em pas vanda na sima batu ba bomba ga vanda na sima mutu mo leka akatani kombo ya légende lo wa Koffi Olomide c'est le scram ndingo benga batu musubi na bana permettre na bina na benga joana mwana wana na ti lokole to beta mampena ya ndule ndenge zalara na yebisa yo dana début alukela nga pona ndima bango faut bien c'est un leader wa leki Koffi Olomide na ba album na ba tube à succès babilo retour ya danger donc soka zalo bimi selinga après on va continuer amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sadisa bana baya luamu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbodi ima théâtre mwana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala kanda boyigoyina ungeri kimakanda boyigoyina yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Chadombala. Voilà, merci à tous nos fidèles téléspectateurs de Metro Makengo Tapis Rouge. Merci encore une fois, vous allez toujours continuer à s'abonner à la chaîne Abino Metro Makengo Tapis Rouge parce que Bobby Abino Christian Vangou le papa Bombo azala toujours on a partout pour nous la actualité et pour nous la bino artiste selon ba choix na bino ne beaucoup mais rabiso alors aujourd'hui tu as vu que Zahir eza ko ningana ne tolo ba mikolo internet eza ko bouger par rapport à actualité eza belé actualité ba audio ya pe na biso na ti nde mbaki na ba réseaux sociaux ba actualité pe eza belé ya on a ndeko na biso analyste na kombo ya manique de John Oba Kangisaki alors aujourd'hui na moko ya ba artiste ya quartier latin ya Koffi Olomide comme les vingtaine bases paix par rapport à légende Obima qui depuis le 25 novembre est déjà disponible donc ba fanatique sur la bonne musique et surtout il y a Koffi Olomide Double King Quadra Koraman ba les gens est déjà disponible dans la plateforme Nyonso le to sur la vingtaine base par rapport à ces Nyonso oyo to lobelibnu alors héritier Jamba le caméraman no film bongo dessin mais qui recouvre sur déjà mémoral au son la battu Nyonso partout dans le monde entier ba on a déjà artiste na bango invité na biso lelo vingtaine base à qui je dis bonjour artiste. Ouais, bonjour Christian Vangou, bonjour na batutu ba Hollanda biso, bonsoir pe na ba oyo komela ba ona ba.
pourquoi quoi. Donc et puis un grand merci d'abord na Quadracora Sonia Meli babetaka likofite Nzambe mon patron. Donc Zaventin Bassier tout ça pour tout le bien mingi légende album ezo comme si batu ba ignorant donc batu bazo basu ba identité na bango te ba komi ko ignorer ba côté ba uta quoi. Donc tout ça na légende est troublé batu j'apprécie devoir à domicile album sans monotonie. Voilà, merci beaucoup, ça fait un basse. Donc, tout sur la langue par rapport à ma solo légende. Premièrement, les gens ont combien de titres? Ouais, premier volume et bimi, il y en a 14 titres. Ils en ont 14 titres, donc l'album est marché déjà très bien. Donc, c'est un album, il y a danger. Donc, il y a Christian Nobutambo là. Est-ce que comparaison, il y a l'album et bimi. Si on a l'album, na bango ba okuta nzembo nya lwa biberon ba okuta banzembo nya lwa ba engwenya banzembo lwa ba Andres banzembo lwa ba Samuel Etofis banzembo lwa ba femme eza banzembo za tellement ya nyama. Donc tout ça pena wana quoi, tout ça pena wana pour batu de ba biga Quadracora Sonia Meli Koffi Olomide do yende Nzambe na minito to benge Nzambe. Donc au monde batu bazwa il valeur à pape si go Quadra ndengwana wa do yesko Nzambe akoza peka msupe likolo yoebi. Voilà, merci beaucoup, ça va être une base par rapport au tout sur le titre. Il y a une chanson aux abonnés légende. Et ça, la chanson, moi, on a quatre Biberon. Biberon, auto rappelé que Quadra a rapaki, la chanson. Et le ça, il va internet est belé. Le ça, il va fanatique, il y a la bonne musique est belé. Que non, mon pao, un rappeur à 67 ans, soi-disant, vient rapper, soi-disant, internet, soi-disant, Fali, rap Sévier. Alors, Bino Moto, dans le Quadra, Bobby répertoire le Quadra très bien. Réponse de Kozani par rapport à Mamozo, soit-disant Fali, à rapser papa et 67 ans. Bon, ngana koko tana na ba stade ba to ba polémique te parce que tant soto zoni na ba banze mulwa ba si. Nasi batu na ba parler ba pesi da ba réponse. Vers ça la ni na raza nzembo wana. Donc batu ba bossa na histoire avant. Au moins na Congo, Tito Benga vient na son Nzambe. Tolongoli vient na sota boulay. Nzambe na bango nyonso sauf personne, c'est Koffi Olomide le grand mopao Sonia Meli Quadra aleki tous les musiciens congolais na ba album na ba tube ya a succès bimisela nga leader moko na Congo wa beta banzembo bolega Koffi Olomide moi kazala te puis na AJV na biso ko minango na 67 ans abeta ba stade aosa ba album ba danger makamtu ya danger biso ba petit netande to vivre. Donc Nzambe Quadra Nzambe oume la porte boss na ngai mon patron biso ba petit na pena donc tout ça na fier na et puis mokili mobima ba o ba ozala ba ignorance wana italika bango quoi mais histoire ba bossa na ngoti. Histoire bossa na ngoti ça va être une base. Alors aujourd'hui nous les gens en 2022 tout le monde appelle papa chéri j'y vais pena hôtel comme ça va balle de match et Fali pour papa Msayi pour 1007. Comment Bill Clinton pas Msaki no stress. Alors là nous c'est le combien. Alors par rapport à discussion sur la fin de l'année on a et le coup on appelle écoute oreille musicale au ko ba rosa classement de na bimi premier na beti ko le ka baninga pena na binisi ba na fin de l'année en décembre. Oh mais album ezo beta maka sera légende. Ba misusu ya album to kamwe ba album ebimi na ba komba ba tumsusu ba paix à leurs âmes donc ba tumsusu ba daya. Excès de ma banga kolwa ko boire boke boire na mutu boko boire te donc ma trop quoi. Ba côté mususu donc plein de monotonie bazo baluka mais yo kasko légende. Ceux qui femme o ki ma mususu. O ki ngwenya o ki ma mususu. O ki chibolès masalanga 5 boy koto zali grand chanteur masalanga na minito makambu. O ki banze mo ba chibolès. Ba Andres wana. On comprend donc ba trésor public. O rapena que Baking Muteba, Banzembo Bina, Isaboui. Isara a été un moment depuis Bocha Rola, le Lamuki au boulot de même Zembo, qui est assez humain and Zembo Souk.
donc nayebi sur donc wana sikoyo seke yo ozoaffirme na makambo bato bazoloba na formule c'est afali mpo bake eza monotonie donc yo mpe etant que guitariste mpo baguitariste nde boyebaka mpena musique bozala na baoreille musicale donc seke oconfirme yango bon nga na koconfirme te na makambo nayoki te neti album moloba nana nayoki yango te non nayoki te nga nayoka mingi légende se toyokango te eza beteme bazoloba ke baalbum mosusu babwaki na bato bakufa bamisusu basimbi batouche na kotala mabanga vraiment donc nayebi te kua biloko ya bongo ezalaka kote na bango kua oyo ozoloba na siko fo tolobaka mpe na vérité album bozoloba bato bakufa na kati wana eza balle de mante ya papa chéri bon soki neti ozali na mutu mo boyeba s'il te plaît otangi koma mutu te mais album yango nde eza mpena balle de match ebimi Christian olobi baalbum ebimi na 2020 bakomona yango te batitre ya baalbum na bango nga nayebi te nga nayebi les gens na minito mbembe makambo mbembe beti koleka zebuka zebuka ndeni mais explique nga Christian nga naza 20 bas edingwe motobassiste congolais tout wana excellence na biso mon papa Gentini Ngobila wana azalaka na patron na biso Asen obikiyango te nani mambo oyebisanga nayebi te wana mamba bakaraoke to mamba mpena miziki pene ya mboko tobeta mamba mpena ya ndule ndenge ezalaka nayebisaki oda na debi alukelanga mpona ndima bango fo bimisanga lider oyo aleki Koffi Olomide na baalbum na batube à succès babiloko tu ya danger donc soki azali obimiseli ngai après on va continuer. Voilà, merci. Voilà à propos ya Zave Baz Motulangenge ya dit. Alors ça peut être aujourd'hui na volume 1 ya comment ya disque légende de remarquer Koffi Olomide a plus chance dans chanteur parce que bien que ça me dans l'amener déjà a plus chance dans chanteur parce que dans volume 1 tu remarqué absence il y a Cindy Leker. Est-ce que vous avez biso bovana qui bosala qui réclamation que non vieux tour au peu fula biso ou comme les gars non den pour arriver que non ba chanteur cette fois-ci va s'exprimer Cindy Leker par la balle de touche. Bon moni mambango binokaka bato net bo peli saka bino mo boala ya Koffi Olomide azofina bayaya pona honorable Cindy Leker siko ce rapport est trop papa malamu asala ni ayoki appliquer pe na siko asali na sentiment na bino premier volume ngo na si boyoki que non bayaya bale ben compétente toza toujours apte to betara danger baya ba imbara danger ba omba ba imbi danger ba so Ferrari ba lindalala ba Eric 4 sim ba masananga blana ozi ba 5 cowboy o me blana apparemment ndia invité na disque mais album na esilo bimate album na bimit na esilo bimate ba belle de charme ba ali o rompo ba Hervé de Lille bazawana ba ya pena do bazali ba masananga tsole zombie ya nuance na boyoki ba ngote doki makamu pene ezali ba babi adu aipolo rompo boyoki kaka na femme boyoki ba aso ba Eric 4 sim boki omali passa yutu to lobela souté donc boki ba 5 boy et puis na banzembo le roi ba chibolès ba massa pe ba chiba vocal na kati wana deuxième volume roya comprendre batu ba yoka ba blana ba comprendre banzela est-ce que bi quartier la tête on a ba animateur mukusambo ya na faire nandi meke faire ko bimisa mukusambo na première ya coupe na do ya maram pour moi na mai na super atarate mukusambwa soldat ma tozali dejeda donc mukusambwa na mbembe trouble siko tiba volume sous ce landa na bi ke ordinateur le roi Fumu Biolo diable muto a pentacle azali la montagne ngomba yakinara songe tuna bebe azali on comprend donc baya bena ba matamo yango alongwa yango mwana masaranga guerrier yango belaki mo muke donc siko ba bon rétablissement mon frère donc yango siko na minute c'est bon déjà yango pena ça va na bi deuxième volume ba surprise aux allez belé donc il va passer notre premier volume wana biso baya ya tout s'exprimer penano mais yana banzemo mususu asindi lekara oyemba na niveau ya mabe na biso na bablo mususu biso mo ça so pe ba chair de poule pour na minute za battle baya ya pe contre Cindy donc Cindy a pesa trop baya ya pe sur mingonga
deuxième volume honorable ndenge yembi oka pe suba ya ndenge pe ba paloli oka pe suba couleur asika ya quartier latin on comprend biso vena biso asila raté tel roi ba vena bomba sila bazo diembela biso vena biso azalara du jour au jour ya zalara songa meli 67 ans d'âge succès bafle rara mutabota mana succès kola na succès azana ngwa simbion rara boye nanya oboto le pesa ba mbruye mado na ba jeune bo jalouser vena bino ya 67 ya Bogar honorable Cindy Leker ou la mère. Voilà. Merci beaucoup Zabetem Baz. Cette fois-ci, tu as à Kundulu. Tu as à Mozindo à Likambango. Aujourd'hui, quartier latin. Vous avez la toile, les réseaux sociaux, tout le monde, le Belaka toujours quartier latin. Parce que tant que tout le monde a comme Cindy Leker, tout le monde a directement quartier latin, ainsi que quoi d'accord Raman. Bakam Oyote Koleka Awa, ils ont rappelé vraiment et ils ont juste maniqué. Nous avons fait la analyse dans la télévision. Tout le monde a qui, Bazagi na parquet, combien na parquet, si na niveau parquet na Cindy Leker. Aujourd'hui maniqué, déjà pour corriger parce que tout le monde bien sûr, à Salagi ma ben ndenge a fingaki, mais déjà pour corriger, est-ce que bino boza ban na kati latino mo pa za na bosola na ye. Et puis, serre na binope, pourquoi pas beaucoup meka ko supplier et que abimisa maniquer parce que ça peut mère des enfants. Ouais, merci beaucoup Christian Vangou na question tuninga donc na osipela bena na question avant de répondre nango venanga Pablo Kini na Luanda. Les grands déclarants, il y a Pablo Kini petit na 20 basse yeyo. Donc serre nanga Lorette Bilao. Moi, na poto, babi ser wana chez euro, dollar, donc excès des billets de banque. Azawana donc honorable Jeff Boambutu Jim, wana venanga ya komina kina. Excellence. Jeff Boambutu Jim aliamba motolu. Donc bavi bazana venanga Carlos Kaswa coup de gaz. Carlos Kaswa coup de gaz prêtre. Ce tué bonamoni ba patron Tony Kankushiku. Conseiller ya mokonza mbuga place pena total beta to lembi dollar donc na biso ma moyinda yo na mabe bon pona question to tunanga pona manique ser na biso ngana mona era na ba réseaux sociaux no pena mona e boiti de vie et puis ye penenga zawana na ndimite ke da CM susu azwa tan ya uzana honorable Cindy Leker et puis musique ya mboka na biso to net ngana o regretter na presse ba chroniqueur na biso surtout na phénomène analyse et bien phénomène analyse mtezo ezo dindisa ba tuna ba prison ebele ba kota ya manique te ba leader wana msupe ba kota pe ba analyste so ba ta ba analyse wana ebele ba kota ba kashu au moment boya na ba télévision oya osa ba blo mo pour luka moi 200 na yo moi 100 moi 300 donc ba aussi msope ba touche. Comprends, batumsu ba rotinda ba biga auto sim se touche to sacrifier pour na $300 moi 200 moi ne mon boy yana batumsu neti honorable Cindy Leker sans rancune mais succès à nyama partout en Afrique partout dynamique Cindy Leker a l'obaraté mais baflé bien à niveau mabé on comprend si comme tabongo avant d'année calme bofinga bosala tout boloba akiparati botoucha kutu ba personnalité ya boss papa mutema malamu akiparata beta no bakara mais tabokomi ko matina ba niveau mo boye est-ce que boye bana o que non boss na biso ko solo media na ambassadeur de la culture ya Congo oyo aza légende ya musique ya Afrique mobimba et puis ala nzambe ya ba musicien monde entier ba yebi si vous muta bongo oyo meko toucher na personnalité na ye au moins quelque part msusu bato batindaki basimbisaki touche moi ce qu'on a mis to yenda sacrifier ce qu'on a maramba bongo netinga na côté na bunoko manikete pour batinda ye so pende batindaki so pende ngeni ni so sala yango ye moko so sous les effets so pende ni na ebiti nangana yo to vandi to moni boye a dépasser ba limite keti na ba niveau place akendaki wana honorable asali vidéo pas tout na est-ce que vous même charge à marambozo luka ayaki lisusu
comprends ser na biso tomonaki ayaki lisusu ngai boye j'ai des épaules banini bon nga général so pe bakombo to ye mo alinga o mibenga omoni monde TV matisa pe kitisaka lelo siko ye wana za na prison makala kotaza kuna yenda au Sibir ba o batindaki ye na minute ba mbongo ba so ba pesa ye wana ils ont même pas na prix à foot amende o ba senga na makala pa bima pour na occuper dasi ba katelier on comprend donc a ser na biso ba blom combien d'années bon maman na habité au bino ne ba to internet na ebike bo na information et là on a ebisera na ebike peine wana aussi là non et si la tango ici là ils a bien atala ce côté là na ba défaut abongisa so banda utiliser boya ba utiliser le ta bana ene ba komi omona ke uche via bana yo na mo ba ndenge mo boye donc mamba ser na biso mingi parquet akala mu mtese musana ngo l'état congolais ali babeto ana kati état de droit donc tango tengami l'état congolais question nga zaki plus que non pourquoi pas boluki ko bondela Cindy Le Caire parce que nous aux arana et aux bana latino ko bondela bon ça va mère nous avons déjà opinion rien mais m'appelle quand même parce que on a besoin Christian au moins quartier la terre o sali batu ya sorte na sorte moni kozana leader mo roi ko felo mi deve na biso boss na biso ya boga ko lega ba boss na bango comprendre ko felo mi de ko kutane boye ala na facilité quartier la terre entreprise à monene ezana ba branche belé ba bureau bazawa na bato ba mieux placé au sama mususu ngaza 20 na parler mingi do funa na calculer ndeni na robini sa boss na ndeni na kosala pour sengela muninga pardon papa mais makambo wana tango esalami ekoi na matoi ya ye moko pe mokonza yo kyango mokili mo mala biso tuto yoki siko pardon eti ya ngaza 20 na habité longa na rolo bana do nga na bika justice amboga nsisa musana ngo bato banda otinda et servir bango na leçon na minute yo ya na justice ça na boulot mama pardon wana mwana pe na charge na bisote donc justice congolaise isa musana mo papa na minute bino wa bana e bo sanga na pe na ba omba bo sanga na ba so bo kepe boleli bino olinga bozo ko appuyer souffrance à moninga vraiment est-ce que ko kisenga pardon ya département na biso boss héros on a patron papa ngana to akoto to alibanda boss héros ana mambo ya osala vena biso to ko wa surcharge ara ba mamuté yo resti mambo ko metti na ba niveau na via iberote ke manika na makala bosiko to sa neni est-ce que ve mutu atkangisi manike ça s'il te plaît mobali ya manike ex na ye babia nonga chokoro pe à son âme abeta pena latino via auto ça sorti médiatique moro dernièrement big non meilleur chanteur de tout le temps latino zaraba ben non chokoro mais ce que bokang sa femme na ye ils ont un jour peut-être monsieur pose à la tête exemple est-ce que femme non botane bana bani via kangisa monte pas aux ala et salo pena yo nyonga bon soto lobito ke na nenga ba rimer mota mamba ba Vodacom mota le kalika ser na biso alekana rapé mais est-ce que boka mamba boy comment Kara, tu beta Kara, je vais avec qui pas babuzo bati, mais so moni comme tina ba niveau, ngana ngani logo ya oloba, ti, donc ya la justice congolaise, et ça musa na ngo. Au même ici ya moko na sofeta mola na boye. Ba bêtise les gars trop, mona ba mutu mwa utine parler na ye. Place pas vanda, em pas vanda na sima batu, ba bomba ga vanda na sima mutu mwa oleka akatan kombo ya légende lo wa kofelo mili. Aye na facilité nyonso baba ndolo baba buzo ba donc na minute justice ka gesa musana ngo et puis ceux qui ba décision se zoma et ça na niveau na bisoté quoi. Voilà, merci beaucoup Zabetem Baz, merci à mon vieux Scotty Ndetani, papa héros, surtout en ayant tenu à héros depuis la France. Et merci aussi à Anderson Baz, en Saint-Louis, il a du gaz et du pétrole, sans oublier Babibongo, Massananga Joël, le bandit Starwell. Tomei Kosola par rapport à Makamouya Mandike, parce que ça fait mal, bien que Finga Kim, ça fait mal comme on a Moninga dans la place, on a souffrir, bien on te met qu'on saigne à la Zabetem, parce que bon, il y a quoi alors, Zabetem, aujourd'hui, dernièrement, on a sorti médiatique, il y a Maman Nabiso Mbilabel, au topé, ça va respect belé. À lobby, la musique côté Abassi,
soki bato azoreconnaître kena mito baotombola musique ya Congo atangi Rebo Chulu atangi Anita Mwarabu atangi Tatiana Cruz atangi 4 mine na bosani mais à ma grande surprise pe à la grande surprise ya bafanatique nyonso la bonne musique batangi kombo ya Cindy Leker te. Alors na pesa question nango sur moi sens bato musu na ba internet ba commenter ba lobi que non so batangi kombo Cindy Leker te asali le roté la musique ya Congo c'est parce que asali no soda mulongo na sima ya Koffi Olomide. Alors point de vue non par rapport ya ba propos ya Mwambila Bende tangi actuellement bato ba sa fierté ya musique congolaise na ba jeune kombo Cindy Leker na kati ezati. Bon pour na ko répondre maman na biso Mbila ben cette émission nga atala gité. Na apprendre yo? On apprendre nga oui merci. Et c'est que singa na ba maka ba question mo ba boye. Wana ya ba vie na e. Comprends a vie na e selon yi nga mon et puis mais ko ba ada légende côté ba maman ndebo benga mo pa o légende côté ba papa. Maman Tchala mwana molimo ne pe mana kimia donc maman Mbila belle mère na biso donc te respecter ma kasi mère pena donc maman yebi mère aime sa tangi ba bato ya tangi na musubana ba classe mo ya CC bon ba leader oko la leader ba leader ba ya ba musique ba décaler pe ba lit ah bino bozo honorable Cindy Leker ne batiko comparera yo mona no Christian Vangu Masana nous en a battu ba la biso babi classement na mère asali pona ba jeune sœur na biso wana honorable Cindy Leker roya sa neti nini na kati ya mambo wana pour Cindy Leker ali kolo na bango na musika eyebani moki mobimba on point ne baza na ba obike batusu ba obike Cindy Leker ala sope soda soki yani soda mulongo na latino ala evreté par rapport à Rebo ba mimita Mwarabu ala evreté le boss David Mangaya patron David Mangaya ya maman Fanny Tshisekedi ya Christian Tshisekedi boya bota na makambo ba oluka bona bia na batu nyonso o mère maman Mbila Belle atangi wana ba bimiselanga moko na bango o asala nzembo eleki élégance na ba vie ebele élégance et nzembo ko felo mdo to Cindy Leker na bia kai bango ba yemarati ba ya nangu ba chaka nzembo moko élégance kaka ça s'il te plaît obi eloko et la moussine le morbo bato ba tala partout dans le monde entier bon on la question très bien vous avez un ça artiste évolué na ko felo mide vous avez un titulaire voyage to kindaka obeti pe ba disque vous avez un base obi banzembo lokwa ba Nairobi ya maman Mbila Belle basuka na banzembo oui banzembo lokola ba comment ba malu ya ba fe maman Tchala mwana ouais ba Rebo apeso mbote obi mwana abora ser na biso nani Rebo Chulu na mona ngwe binama yebika musique ya ma génération na génération parce que so toute notre question chanson mon bonheur ba beta musique équipa génération te alwa ba grand mopa ah oui te wa tebi biso pena ve e bandara de zéro ti côté batu boke kufa question qui mangai est-ce qu'aujourd'hui devant caméra ya Hérité Jamba okoyi bisa biso titre moko pena chanson na obi que non eza auteur eza commandé par auteur compositeur eza écrit par Cindy Leker oza pena ki nzembo na eza ko film de mais eza Cindy et ningisa pe mboka oh na bien na quartier latin ya na Cindy de ça la ba plante comprends à ça là donc banzembo lo ba s'il te plaît banzembo zali donc ba type pene zali na so Cindy à niveau na bango te wa ba bana batali Cindy trop bazui idéologie ba komo yemba ba ser na so ba yemba bien baza ko évoluer bien mais batelo bolinga bacha bango wana terrain na benana milangi ya mabe na banzube bena do ya fo donc tela maman Mbila Belle on dirait te mère sali classement na ye c'est le sentiment na ye l'émotion na ye msu ba mamna utena ngo palin yebi musique amour so pe mo tambola na ne mo bu on comprend biso to wana place ezaga mutu tout faut au toucher wana pour balobele quadracora nzambe ko Olomide donc soko yete ata so lekite ata ne mo boye
émission est à la maté. Bon. Donc, il faut lukara mande mo boye. Naninga quartier latin international ya Koffi Olomide Sonia Mbeli. Voilà, ça fait audio moko utobima awa. Tu comprends presque à la fin entretien parce que ça absolument signe. Audio moko utobima awa tomoni nati lokole, ya nati lokole. Koloba keno Koffi Olomide parti embrase azana procédé mo ba lukaba bongisa na mwana na ya musique Fally Ipupa et yaza contre eloko na parce que so esali ki ba bongisi barobeba eloko ni pouvait que plus tard barobeba na souffler mais tombe barobeba na suna Fally ezala Koffi mto bana mabeba bebana na éviter est-ce que aujourd'hui Koffi Olomide dans ba démarche ya koluka bazongana na bonne relation na mwana na Fally Ipupa ou comment? Bon, bah audio ngo biso du to qui on va nenge circuler. Pomoni musique ya Congo lelo bato belé ba komi ba ignorant. Pomoni bato le roi ba permettre nga donc na pesi no mbote pas Poutine. C'est le scram. Ndengo benga bato msupe na bana. Permettre nga pina na benga Joan. Mwana wana na tilo kole. Oyebiga nasi mokili mobimba ba otala oyo komi 40e fois nati lokola lwa toucher na personnalité ya boss na biso Koffi Olomide mwana wana nati lokole yo mo Christian Vangoza oyebi oyo komi combien de fois moi ba nati lokole ba biso na koti quartier latin te na otanga chic na ke ba ina na otanga na obeta ba musique na ngana nenga libanda mais tu as chez Bibi wa quartier la teza au grand complet ya ba série wana omoni jo ignorant o tanga komboso na tilo kole donc esa nga pasi pena na tai nae ba mamne nyoso ala na ngwana pena do akomi pena ignorant na ba niveau mo mbu donc taka mtu bagenda obeteti na ba kombata na poto ba betaye ngala mona na tilo kole chez Bibi ara uda mapapa aya olanda quartier latin na tilo kole bango faut pas sepelara que baboteli bino mutu mo boye après bino sko boko modiembela yo kasi lelo place oya ake koma mukala wana mukala to journaliste asala musana ye journaliste nini oyebika nga tsa fe na so waze wana confusion na plateau na kaka ye on comprend kaka ye wana po mona ke mutana lumière te comment que na ba kombata bana poto ba betaye ba vidéo bima pour mon aga mutu mwaza malhonnête atambola bien te ka ye moya ka o chacho eza ya Koffi Olomide te après ye mo te na sala ba jena venanga siko komi susu ke non ce pe ba vazoluga so ba réconciliation o mona ke no a jara mutu mo boye matroko donc na regretter ba papa na so ba bolo wa bonza kwa ba se ba la presse ya la boete quoi ba papi moma omona bina ke no mutu bina neti ba bino ba Christian Vangoza neti nati lokole o folanda Christian zwa ligne o nde Christian sa bulo bo nati lokolo bunga de nzela donc zwa pena ligne otaba ba journaliste bangoye ma sika ba jeune ba oya o ba remplacer rabino to atala rabino to nati lokole tala ka Christian Vangoza tro tala ka ye ozwa matière o comprendre mamnenge ke ozano ignorant on comprend pour ça ki mukala wana ezake po basala yo muto yo asali po lelo ya kozwaka mo ba 100 francs na ba mema o poto na bandenge mo donc faut pas salir ba personnalité ba tout mususu et puis ozo utiliser ba terme mo boye ya bien te o ben avec multirécidiviste na habité là sur rouleur donc na habité mutaboye vraiment donc na esanga na soni ko tanga ko mutaboye pena na télévision quoi donc amutu mo wane samakambo papa songi papa bitonga tonga donc pour na moi rapide na s'il te plaît à part au ça va dédicace là est-ce que vie parce que na ba audio to qui très bien que non o biazo la bolingo na moi so ba na carré à 33 ans on dit ça les gars lision na wankoro est-ce que wankoro plein de bien na latino est-ce que on a ben nice que non wankoro azalaka soi-disant chéri ya Rambo bon et puis na o fait pega bien nos sous question pour na wa pe a déconner côté mon ba biso pe ya biso be 4 ce 4 ni na fatanga ba kombo 4 oyo yebi ya baza banani ba 4 wana obi batu mususu nzela dase fongwami après bino ka ba Christian boya susu bo sengela bango pardon bo senga pardon nzela dase fongwami tanga lobi ana mputa che mai na monoko ati
Yé moura oloba, ba audio batutu bayoki. Biso ane loko oloba te. Noko loko bungisa nzela, loko bungisa na opena mama oyeba. Tala rasko nga peso devoir ta Christian Vangu. Tala ra na tindoka a. Ozwaka matière pas Christian Vangu. Na ti lokole ozwaka matière a. Indice ezalaka. Bino mona indice parce que ba bango pe trop. Na obi Christian Vangu biso to ala na grand mopao. Nzambe. On comprend. Biso ya sa musala. Mon musique qui tu as la vie privée, la vie professionnelle. Ah oui. Biso na vie tout ça la vie professionnelle. Ouais. En dehors la musique qui va continuer à bakar na cher. Alors ça m'a amené biso to ba travailler, donc on va contrôler vie privée à boss na ngane. Yo bige monde le ba YouTube. Et comme on aura mutabla la mukibu oga ya a raisonner en akena na internet. A lobby ba buzuba. Donc batana ba biso za biso na ngote. Yango pela pour to kotaka ba makala ngo parce que biso musana biso za que non yaka loba que non soit disant selon yo les gens de l'équipe l'équipe tam suba de match. Soit eloko bo l'équipe bo. Songi mwana mobali songi. Siko moi sino na bana na palin. Et ça li soni na famille na oxy famille no soni na anglais na bino ya ba ignorant. Tala niveau sonyo ça ba ignora soni ba tu ba bosana makambo ba ignora ekiri wana ngape na dona benga bango baza ba ignora block na bango na tout banane ibandi na ye ememi bango nyonso ekiri tout wana ya ekiri wana tout ce sont des ignorants de batumo ba vivre sans conscience voilà on comprend pour na zala moi rapide na pe na vendre sana moi batu na Christian. Il y a Christian Tshisekedi, patron des patrons, il y a Christian Tshisekedi, merci. Na OCL biso donc Flat Hotel Kelly Metal, Flat Yambi biso pas venant le boss Kelly Metal, patron commune à Kin Quanti comme ta hôtel Mahati. Bon. Donc Saint-Paul bien Ninzolati ma venant na kata France na ville Nancy. Venant Saint-Paul grand frère propre, Saint-Paul bien Ninzolati ma. On finit quoi Nancy. Donc tout ça et puis Iget Kapanga la Mimiole Micho Nyembo Kokozina venanga na terrasse na kwa kabambar di marais na bandeli kaka ba venanga ya Pablo Kini ve to binde to soli dispachante ya Pablo Kini Christian Vanguye dispachante dispachante to bala mbinga boga ya boga Lorette Bilao grand prêtre maire mon apoto solo Azanakin, honorable Jeff Bouambutu Jima, venanga Carlos Kaswa coup de gaz, prêtre des prêtres, et puis grande sœur nanga Lissi Kunda, petite sœur nanga propre, Mama Le Kunda, Solange Kunda, wana famille. On comprend. Et puis mon chef Volcan, Nibé, venanga Chad Rocky Blanchard, Masalanga Commando, Eric Bass, yayo yangwana, on a boire à roter, yango. Et puis, pour nous aller, moi, bref, mon directeur Edi Diora Diakano, mon fils Jean-Louis Mbanga, mon directeur Edi Diora, donc Maramou Yangwana, Massa Nanga tout quartier la thème au Bimba, tout ça bien, Maya Sembongi, Mboka, Nabosa Nyote, mon frère, Nabosa Nyote. Programme en mouvement Programme en mouvement, il y a une semaine passée, semaine où tous les cas, semaine passée, oui. Tu as là une répétition na showbiz, tu vas répéter na showbiz, tu répéter lundi na showbiz, mardi mercredi tu as pour na mamu ya papa waro manenga ya qui biga ville 5 mois tranquille. Et puis tu as besoin de répétition dans la minute normalement les la journée mon photo répéter mais suite na eu une conférence de presse c'est ça les pour na chanson au boss ba tu mana na présent va quoi au pire donc conférence de presse na ngoza lelo ndé na yo ki na yo masanga gi ma base ya présent va quoi gi mam ta soufflenga donc lelo conférence de presse on en a eu tellement conférence de presse ali moi to répéter até mingi ko kabona pende to kabona ngabe no mata kuna donc na ko mana pullman na donc numéro contact pour na numéro contact ya za 20 base ba obalingi ko zwangai plus 243 85 51 23 123 plus 243 85 51 23 123 donc numéro na yangwana ou ebani partout. Voilà, c'est bon. Là, c'est clôturer le soir. Ouais, te clôturer. Merci Christian Van, merci Nama Sanabiso. Héritier Jamba donc babi ta filma
Borolo voilà. Kirikou. Dessin animé Kirikou. Donc merci Zaventem Basio. Staff Vandisa Libota. Ba massa nanga commune Kin. Donc les boss Kelly Metal merci pour l'espace nous petits nous Zaventem Baskan ne Touranaki. Voilà, merci beaucoup Zave Bass et merci na bande sur bataille sur partout dans le monde entier. Babi aujourd'hui tout ça na bongo na fondation Maman Ngolu donc fondation Maman Ngolu tu mets ton t-shirt à fondation Maman Ngolu. Nous ali fondation oyo ezako sunga bana nyoso ya ba orphelin ezo sunga ba nyoso zo pesa misala ezo sala pena ba œuvre ya kitoko en tout cas Maman Marie Ngolu Mawete Maman Marie Ngolu Mawete, vraiment Fondation Maman Ngolu Mawete, donc toujours en avant. Et merci aussi à mon boss Michael Mingashanga Aigle, merci. Balobina héritier Jamba, les réalisateurs réalisent bon dessin, mais il y a Kirikou, de gros bisous ma fille chérie Liam Chris. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka community selamba batuge ni fumu inu keri kushe papa uki sadisa bana baya lwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot imatea tremana mambot landa YouTube télévision Salon Flori, mama moimwene, mamwene kuna yuyufuna. Roger, mwana mama bala. Boyigoila, ungeri kimakanda boyigoila. Yafisa, lengi. Feroze, yagine, feroze.